Nous sommes dans biso la chaîne Nabino Congo ya Lobby TV et c'est bel et bien moi votre humble serviteur Jerry Kobetox dessin cette émission internet animateur émission Nabino Masolo ya Mikolo oyo to sali ngo pona ko sepelisa bino pona ko pesa bino ba information oyo ezoleka précisément na Congo RDC na Kinshasa et partout et a commencé na zo pesa muto a edengai asimbi caméra artiste comédien et puis aza coach Gelor et ngajebe na pesi bambote bile pona aide na ozo edengai et puis na bosanité na pesi batu nyonso to bolanda ka Jerry Kobetox animateur abenda ka botete bota deuxième république serviteur Nabino partout dans le monde entier pama sananga Facebook ndezo komelanga ndeko moka uto komelanga na tonga bi en tout cas ba vidéo na et ça la biso bien donc tout ça on a pour nous pesa bino information et aujourd'hui tout ça précisément na commune ya Bandal pour bo linga kato ebisa bino esika tozali tout ça na commune ya Bandal non loin Kimondo et puis boyoma na moi terrain moko ya muke awa vraiment toye par rapport à sujet to sali bino lelo na masolo ya mikolo na émission na bino lelo to zolo bela bale oyo et solisaka muto baza binemi omona bi ekoti boyambani bale pesaka esengo na monde entier mais lelo to zolo bela joueur moko congolais oya ndima akoki pe ko changer nationalité mais andima azonga congolais azala congolais abetana pour le drapeau national pour le lokumu mboka na ye il s'agit de bien Dieu merci Mbokani Dieu merci Mbokani atamona mboka uta na équipe oya awa oboyebi Belor puis après Mazembe akendaka poto ba appel nyo surtout Dieu merci Mbokani atikala ko boya te ayera toujours une équipe nationale mais les fédération na biso oyo ba sepelité na ndenge bozangi ya Dieu merci Mbokani na match oyo ebetamaki awa mais Dieu merci Mbokani pe ali azalaki to arataki likama esamaki na Belgique selon ba propos na ye alobi abengaki fédération na biso moko nga gérer comme dans le raté pour internet mboka na biso mabe nango suivi à la raté exemple batie poto mwinda kufa nango bayeba na bango te ko ya ko changer mususu mais na bamboka moko pembeni awa na Brazzaville na sita poto mwinde kufi lelo lobi ba changer mususu donc suivi faut ça la joueur na biso azoki likama est-ce que bobengaki wana ye moko na lobaki ba bengi ete ya bengaki et puis bayeba ti PC suspension ba PC suspension na suspension wana sikoyo Dieu merci Mbokani pe asepeli nango te alobi yepe équipe nationale akoya lisusu te siko bandeko tokotika bandeko pe oyo bayebi makamba bale lokwa toza pe na terrain masolo bale beta na terrain yango toye poto lobisa ba Congolais oyo asepeli pe na suspension ya Mbokani tozo kende coupe d'Afrique ya Gabon Dieu merci Mbokani wana il faut azala na mpanzi na Dieu merci Mbokani na bia oyate fédération pe balobi ba suspendre ye bana mboka il faut baloba masolo ya mikolo émission il faut baloba mais avant na micro balader to poto soit pe mutu moko awa po ba jogo pe faut baloba po bango pe à part ki jogo basa pe ba sportif basa pe ba puyera pe football congolais mais na pesi Charlotte Mavinga bango baleki okana mutema mabe na peso mbote na Ziri ki yebiselanga Tonino Muzino garde-robe ya Suisse Jerry Azuma Kambunaye Princilia Pama na peso bambote belé ba Princilia Pama bedi permettez pardon na biki ozana entraînement j'espère que ba comprendre déjà ndenge na bengi bedi kombo yango wana excusez-moi Diogo ndenge na zone na terrain aux joueurs j'espère que yebi makambo ezoleka na Congo na biso par rapport à cette situation à Dieu merci Mbokani yo en tant que joueur ozo ndenge bon pour la ngai nangina lobaka ki pour la ngai nangina lobaka ki ve a joueur a Diogo na biso ya mboka a Diogo na biso mboka ba par exemple o ba likolo fo ba ye baka ndeni ya koloba pona yi pour la suspension a joué moi va répéter suspension pour parce que faut attendre cas on ni ne comme là qui faut attendre quand ne comme là qui après
bango moko bakoyeba nini oyo bakosala mpona ye. Siko merci Mbokani mpe na ngambo na lobi aoya lisusu te nde basuspendre bongo ye moko pa lobi akoya lisusu te etake ye ajoueur ye akolanda makambo wana te ye akoloba te ke aoya lisusu te po ajoueur na biso ya mboka jamais akoloba ke aoya lisusu te ye aza joueur fo ayoka oyo balobi se esengi ke aya po abeta mpona amuye mayo na ye avaki fo donc il faut abeta mpona lokumu ya mboka na ye. Donc puis tozokende kane yango absence de merci Mbokani ezandeni bon makambo ane bon neuf mais coach Ibenge ye moko atalaka Mbokani pe a grand joueur pourtant tous obita là Mbokani bobo mais absence Mbokani et mon na pe kaka absence Mbokani pe mon na en équipe et singaka ki ba Mbokani faut bazala on a ngalo bayango. Merci beaucoup Diop. Merci. Alors merci beaucoup, j'espère qu'il y a aucune intervention joueur na biso pe lobby to lelo pe bo sentir yé na football na biso mais nga Jerry comme Congolais par rapport à des baloba bazo se placer na suspension wana et puis yami balé baloba Dieu merci Mbokani longola tanda chapena mutema o zala nango ya koyoka mawa ya Congo yoko beta na Congo nga na 600 match mo équipe nationale na terrain de martyr ba joueur ba ya mikanga bango silate bazo tambo na stade de martyr ba otala ba joueur ba lela tout les journalistes moko ndeko na biso alobi bazo par rapport à betela bango na poto na o bakuta nango awa donc Congo za moko sakana ngoti toko perdre joueur munene lokola Dieu merci Mbokani te et puis fédération peut to lobby te que to telemeli bino mais fédération peut bo lever maman suspendre c'est belé et belé pena maman suspendre c'est belé bolongola nanu eloko wana et ça la bien te alors tokende ce qu'on a régi tozwa moko pe lisusu oyo à lobby par rapport il y a sujet auto sala par rapport à sujet ya Dieu merci beaucoup ndenge ba suspendre ye et puis ndenge moko pa lobby akoya lisusu te et bongo tozonga juste après. C'est bien l'homme qu'on appelle Rino Escobar Avatar. En featuring avec Superstar, Didi Nyanzo, y'a Zona Team, Président Bakari, Al-Qaïda, Moverizo, Yokam Doulé. Ouais, c'est Gelo et Yenga, Botete, autrement dit GB, artiste et comédien. Et ça va, c'est ça. Merci beaucoup, D57. Émission a suivi et puis na internet c'est bien que tu es belé tu pas pour avoir information ils ont raclé ils ont bien. Merci beaucoup pour la question Anna. Je crois et je pense que les deux aboyés ils ont dominé ils ont actualité Anna. Là on a la rôle au baquet Mbokani c'est un frère Nazaranaye. C'est un frère Nazaranaye, Nasolaranaye, na internet, Nasolaranaye, soyez boye, tous aranaye. Alors, Moutou a risqué vie naye. Et puis, à Tata Ouessama en Belgique, on a batuna coopérana bango na na famille mon coopérana bon na Belgique ba perdre peine de kona bango wana donc eza eloko yo eza ki ba aventure te eza vraiment eloko o esalamaki alors mutu o azaki na kati aéroport ndambe abikisi ke abita moi tour ko beta beti moi tour wana atante tike osama na sima et puis ba suspendre ba vol atayo moko président na biso Costa Omari donc akokaika ko risquer vie na ye aluka akenata Paris to nini po yaka pona match non soka yete équipe ezaki pe qualifié to beti na Angola awa to tenir na D1 to ko bete pa na to gagner na 2-0 absence ya Mbokani e monana ke pa ya ba biso bato to imamba bali to comprendre que non na nenga pezaka place oyo to perdre ye azate mais et puis ba fan na ba supporter o bazaka ils ont vraiment été. Alors, Bameka vraiment coaché les nasi. Que Mbokani a sélectionné une équipe nationale. En tout cas, on a vraiment baobé à côté pour Nambokani a Koufa. N'a habité le Nino Bisso. N'a pas dirigeant sur balle et tout ça dommage et pas à moi si naïe. Peut-être que tu les laka qui n'est moi. Mais Mbokani a risqué vie naïe. Yango aya quitté, c'est normal. Et là, on a fait ça conseil par Mbokani. Comme là qui est déjà, naebisa qui est nabi alanda ba belobité azala sportif. Aebi coach ou baksaka et baksaka yé et puis ça a valeur na équipe na eza équipe nationale.
Alors joueur moso beta quelque part ba sélectionner une équipe nationale ya mboka na yo et ba ça côte. Voilà eza makambo e bimaki. Alors alingate achango na mutu à perdre équipe nationale au yaza na poste ya sira ebi ka betaka pona suspension aussi la langue biso to ba suspension nga dernièrement équipe la nga ba to suspendre nga na suspension à 3 mois mais le suspension sili na en équipe donc suspension ezaki na kokoma na lieu sportif te donc na place nyonso ba empêcher ngai mais après 3 mois na saini na mozongela nga na moya na nga match comme on avait comme quand on a fait un match c'est toujours comme ça. Ouais, au moni c'est dit Makambo a déjà joué à Mogo au Aza en avenir ya Makasi. Pourquoi non bibongo en avenir à Makasi? A beta na libanda et puis a marqué a joué sa fierté ya Mboka na biso. Obi Barcelone eza équipe munene oyo monde entier atala match à Barcelone. Alors un Congolais a beta na équipe adverse a tiepé Barcelone bi et a déjà coach mo ya munene oyo match pas Congolais. A bi bongo par rapport ya makambo eleke pa Mbokani. Atali Mbokani lelo ti équipe nationale et que mai 3e na CAN. Ils ont pour Mbokani basa qui est fort. To beta na Brazzaville to pour la 2-0 bien liboché ça ya Mbokani. Ti ayo tia susu peut-être 3e bi ou 4e bi na Achaki. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire amoni ben fort au Mbokani ya salaki. Alors sikoyo pour ayete ayepe pambate na risque o lingaka kufa. Alors ba suspendre azana raison ya olobake ba congolais to football congolais et ça ba ingrat wana place wana a chapene ba monter alobi vérité mais a doser moi mouké par rapport ya olobake ça ingrat pour to zuer to salier pe faut ya ko pas bien salier yé moi abaye non continue baksa susu na on totalé dernièrement à Tchebi à Kimi Akei Fimbu Chicot wana zuer mort na loba rien batika ve avant na moi ve wana appel a besoin un mot avant da atala ne makamsu ayoka ne makamsu Mbokani c'est dit makambo bolasi baïgo beta c'est normal mais ba comprendre elo moboy est-ce que ba climat na bango na ba climat na biso et à ne mon côté wana za les deux football africain na ba football mo ba beta est différent biso a ba beta ba le yangwa su matcha lokolo to cha alors ba c'est dit makambo ba bolasi pona bango football et comment vie na ye le loba peut-être nzamba osunga bomba ebele ba koma débat milliardaire ebele ba koma banani eza pona makolo na bango donc place oyo faut pas tia lokolo a tia lokolo te mais tom sous joueur congolais a tia lokolo donc eloko o ezo sala nengwana yango wana mais ezate que non oh mort balongole na makamwa et bien ngo fafati bango deko on pas président moi muke donc football hein to so ngote so nini. Même moi si nangara na Paris Clarisse Pedro na profiter na PC ba bisou ay sanga bi na so na hotel la balle na bino air mona RTNC na hotel la balle na biso mais na mona ra ke non o biso et à propre mais ngwasi maman boyo ba congolais ba nango et a raté donc voilà ba sens wana. OK, merci beaucoup. Mot de la fin na ngai ezaki non na sepelaka na bato nyonso surtout bato balanda biso mingi na site oyo site ya kitoko ya internet ya otala yango oyo Congo ya Lobby TV donc pas ye moko compétence 207 donc esprit de mort donc tar esprit de mort ba olinga ba effacer esprit de mort mais to zakaka alors na profiter ina pesa mbote pa bato ba soutenir biso moni biso le loba artiste pour to vivre mingi ya libanda na bosanité yo Christian Mabwila na kati ya Canada moto moko bien o asali association munene o ya sala ke no ba étudiant va se retrouver ezaye na pesi sou mbote et pas ya Vincent Pati na kati ya Belgique yo ebi masolo ndenge sala mboko Erickson du vin babi boutique à solo na bandal et sera to melaka moi 20 et ça la moi bien et puis na pesi mbote pas moi na maman et moi na ngai Gaïta sans oublier yo Diezola mokonzi ya mangai leo za mokonzi ya Kasavubu sans oublier Dieu merci Mbokani hein Dieu merci Mbokani mutu na ngai Cédric Makambo j'ai ça que ngalelo za na Paris
ba petit nanga lisano moi lisano penda lisano base yango avec secrétaire particulier donc Tati Konde Santiago donc il est vraiment raté quoi Tati Konde mon pote petit nanga R9 Bachar Girandi yo yebi petit nanga l'ami garçon taille sans oublier capitaine de l'équipe Hardy Bedi dans son abois qui était sur la lisanoté donc je dis merci beaucoup Alex Boga go la match ba ebele Thierry Zomboroso ba Kovo bana lisusu ba Christian baza mo ebele Kobeto en tout cas biso musala oyo eza don to na don na théâtre to pe na don ya cadre bana nga cadre bana ebele mazembe lo kobeta na ngola abime pa na ngai ouais tusilu bazolo azana mazembe abime pa na ngai kodi milambo abime pa na na ba joueur ebela msu bana ngola msu bana poto donc eza lokolo auto formé le lo ba opeto formé ngana assuré yo ane ona kuna to ça no émission na moi 3 joueurs bazawa moko obeta na Shark moko obeta na Vita et puis moko obeta na Imana pour lobi na lela ki na lela na Barça na lela na Imana donc show ezate bato balinga ngai o bakomela nga mingi na WhatsApp na Facebook so betika GB Gelor Botete ozwanga mbala moko numéro na nga ya WhatsApp ezaka 09 98 87 4448 donc ça veut dire 44 48 na bandeli yango bien 09 98 87 44 48 na bossa na te ko pesa Erickson boutique Ordre Divin dans ma boutique wana bandal na telema pardon na telema talaka yo chez Kobetos Ordre Divin chez Erickson boutique à qui bandal au moins ma oyena moi terrain moi mukeza ne pas dit okuta moi si moi zawala toro kanisa mari misa mupona epona ba très na spene longi donc vedi na pesi mbote ba fan na nyonso ya Paris ya Belgique ya Espagne partout bozali bolanda GB artiste na bino Kobetor si wana dessin cet esprit de mort habite au salle émission vedi bo senti bolela na émission obita to taka bango merci Asiluzolo mon pote 2 minutes la duchesse wa ba masala ngami mokili tout artiste tout bana mikili bambote la bino bobonsara esika le roi mukobokena na avion wana bolongola bakiti te botika ngo se boyeba ke Gelor enga ya da coup de chapeau la bino merci beaucoup. Merci beaucoup Massa nanga ndeko nanga chef nanga Gelor et nga wasimbelinga caméra parti c'est ba mystique na remarqué parti c'est ba simba caméra makasi et na bossa na pesa Massa nanga na kinya na ke mettre pai migra malunzi na peso bambote belé na bossa Beyu ciel bombo secret na peso bambote belé Joséphine Moussouma na Autriche pour émission Jerry Kobetox balanda artiste et comédien Muzombo droite na peso bambote belé Mireille Mayamba Sita Gaillard olobini ni pona mambadie merci mbokani tout ça pe na Diogo Moro awa bato bakoyi bakombo bon ngako mulanga Jonathan Ibanda babinga ngana komba Somboroso babinga kona komba Somboroso Thierry parce que ba ibna kombo wana pe ba miss minga banda ba ibna kombo wana to travailler au moni mo interview d'accord ce que toye en terrain toye ko zwabino pour marama ba joueur ba beta ngo esika marama bale ba beta ngo esika bale zali est-ce que par rapport à suspension ya die merci mbokani ndenge ba suspendre ye ozolo banini pour nga bela suspension na contacter pour jouer na ko ya entente salami na niveau Belgique azuma retard moi oyezate bon on a customer à s'excuser dans le bas lobaki pour ça jouer toi on a posté une fois bêta non on te posté une style que l'autre quoi va pour musu bazoya ou banani banate ada jouer national on posté une makas ni na match angola to zanga ki so azali ngesa moi bien on sait na ba to fédération banani tout ba s'excuser dans le lobaki pour non jouer fois bêta nan alors par rapport à dire merci beaucoup na tikité à lobi le quoi bango ba lobi bongo yé pas ko yo ngapena jogo pas jogo ngata niveau likolo mais azon sa mutema sima pona biso dans la posana ya abeta et surtout bato babina kana Gabon ya abeta suka ni waneza eza kana mwa niveau ma dégâts
makasi ba star ebele ba zala wana pourquoi ba star ndesi ya mboka wa Gabon Pierre Aubameyang uzindesi ba Gana Samoa ba star ya Algérie o beta na Leicester hein moto ba beta osenga ne pina aya aka moya mboka sa motema longola tema aya longola kana pa beta ba Mahrez beta Leicester na Angleterre a zala wana beta ba star ebele ba Raimi beta na Porto zala wana beta tant faut ba star bon aya abeta mboka ça bien. Merci beaucoup. Merci. Alors j'espère que boyoka ne bandeko ba oloba toza na posa na yo die merci mbokani tika kanda papa ba konzi ata ba suspendre yo problème ezate mais tika kanda Congo eza na posa na yo Congo eza na posa no kan ya Gabon toza na posa no makasi donc c'est important et puis fédération pe nga na koloba pour retirer peut-être les lobawana et ça bien té asa joueur na biso chaque fois na biso et tabatunde bazo komelanga on dirait mission moko eza en direct Christian Mabouila ya Gelor et nga na pese ba mbote ebele na bosanité Clarisse Bibinda solo lat Judith Mvuma et na bosanité yana nga Didier Masuki sala maramboto solo liwana sala bien mobala mandefa pembe na bosanité Blaise Midi mutalobi na Jerry Kobetox na komi producteur na yo bientôt na bando produit ba film na et ça ninga plaisir bosa belle Mireille Matita Gaillard bosa belle et surtout na Canada na bosanité masalanga na habité so akenda wapi masalanga na ville à Canada na Calgary akenda wapi masalanga na nazo luko fort alors to suki awa to resozo ba te belle penate to suki awa intervention na biso zaki to ça la bino sujet oyo par rapport ya die merci mbokani et biso to lobi kaka bijou ilunga na États-Unis na peso ba mbote ebele boze bele en tout cas ba ndeko teninga rigerte batu baze bele vraiment Charlotte Mavinga ebisa Tonino Muzino garde-robe ya Suisse Gelor yenga à sentir pour yo déjà ba santa déjà ngamo na santa déjà donc et puis na bosanité bozé bele Didi Nzwanzu en tout cas ndeko na ko teninga rigueur tena loba jika o ya bengisi ba nemi balemba la mona poto Didi Nzwanzu zo donc ça mystique pour massa na pe migra malunza confirmango donc ça danger na bosanité Deborah Foutila na peso bambote bele batu bolandaka bale jingle kiala moko pe ya vie ya avec libye ana mikili kuna na peso bambote bele boze bele falan sont pas Margot Bunga au monde na raté na éviter ce qui Facebook okima ou bendengeni et na malamo na ke na Angola Tagura relique mobile ya Nancy Lulendo sek Didi boze bele Desi Kabushkop na peso bambote bele Desi Kabushkop na peso bambote bele et puis yebisa mo kontina biso atalaka ya Jerry Kobetox soki bo sepela na émission ça grâce à moi mobala simba caméra et yenga boteti autrement dit Jerry waza coach as artiste musique simbi sous caméra donc a aidenga par rapport à image oyo tokuta na émission ko ya ngai Jerry Kobetox présentateur na bino na benda botete na yebisa bino chaque fois musala ezaka musala émission na bino masolo ya mikolo yangoyo donc mutu moko ta ko contredire ngai naza 257 na longoli ba bana longoli ba frère nazo benga na batu na internet et puis na yebisa ki bino que au dernier jour vous me direz que je suis prophète à bon entendeur sali check Yalelo, Zizenyango Kanga Bango Yalelo, Rhinos Kobar bloqué Bango Anti-Siribé, Montemanido, Gargotzili Maman Lila, Yon Mystique, Ematata, Commando Dibo, Soke Gérard Angola, Nana Monieo, Nana Talie, Atikali Kiba, Nana Krage, Nana Lelie, Yegi Tobalile.
Lâchez ballon. La vérité, la vérité. Putain, t'as mis. Bien.